Alors, bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesini ba mbote. Ba eboe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bande ko nga boza malamu. Ngai ça va. Kimi ezali. Nzamba mama. Na obatela nga. Na ba kola mukeza habitude teta onza mapesa pe ma bomo yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci oyembeli epe. Tala ndenge na komange bungebu. Na lo baso za mutakanda ko tala ngate po sepena na ngaiti. So za muta gentil tala nga po sepena. Voilà. Le naza mo liselo ko betela bino ya kolbana bino ete. Eka mo liselo mo muke ya kusala bino ya kotalisa bino ya kotalisa bino. Wabino mameli ya nitu naza na Kongo naza na kati ya mboka Kongo. Bible biso ete muta ko sala te aliati. Mutalia ko be na motoki na ye. Mais na yebo ibisa bino boyo. Bino ba oboza na ba famille na mboka Kongo. Bino ba oboza na ba parents bazali, maman azali, papa azali. Tope yo oyo zata mususu mama azate, papa azate mebokilo azali. Yo mameli ya nitu alibile ko sika. Komitungisa te mama. Numéro na nga téléphone oyebi yango très bien. Benga na WhatsApp. Pourquoi na WhatsApp pour mikolo na sana na Congo. Ah mameli ya nitu na fungoli la providence alimentaire. La providence alimentaire naza koteka biloko ya kolia. Biloko surtout oyebi ya kolia eza awa pe maman olia nitu par exemple na kola kisaboye. Oza na besoin ya kosomba corne bœuf. Yo toza libanda okosomba ya moko te. Carton. Soit osomi carton ya muke, soit osomi carton ya munene, parce commande ka epa ya maman Eliane Nitu. Maman Eliane tu so nene akosala livraison. Na okende ko livrer ba deko esika bazali. Yo esika bolenga ba mama bokilo Tuza mama bokilo mama akufa papa akufa lengela mama bokilo parce que bangonde atikali ba deuxième parent. Oza na posa mbili. Toza na lait. Toza na lait ya muke, toza na lait OP ya munene. Voilà. Toza na modèle oyo ya milki oyo ya muneneza ya mukepeza na ba prix moko eza vraiment abordable soko za na besoin bo hésiter te benga maman Eliane Nitu peu importe place yo zali commune yo zali ceux qui yo commandé ka biloko yeba ete maman Eliane to sa nene a okende ko sala livraison esika oyo bozali toza na ba mayo oyo bozo mona na ola kisabino boye partie oyo naza na détail. Mais dans la partie oyo il y a gros et ça l'autre côté na ko la kisabino pe l'autre côté c'est ka gros ezali donc nazo teka gros nazo teka na détail ba mayonnaise ango obi maman tu kendo livrer maman carton ya mayonnaise amune ezali ya mukepe ezali l'homme doit manger pas le sueur de 100 francs motoki na yo travailler prenez de la peine c'est l'éléphant qui manque le monde. Na beta libanga pote na zuwa motete na motoki na yo nde ozuli futa yeah oh la vie est belle yeah oh voilà ba miliki ezango bango bavandaka oh c'est bon oyo initi bango mo bavandaka ba yebi tozana ba miliki ya modèle na modèle voilà soko commandé maman Nitu akosa nini ako livrer li bota escale mama ebo lengela ba bokilo bina ba ebo ba bokilo bo lengela fanatique reporter ko tala ngati tozana auto bengi mafuta bomoni tozana mafuta tozana ba 5 litres tozana ba 25 litres tozana pe na ba 1 litre 5 litres za 25 eza 1 litre pe ezali mama pose libala lingela bokilo te lingela mama bokilo ce qui mama za kokufa o lingeli mama bokilo pas comme deuxième maman ce qui mama za bongo lingela mama oh voilà tozala biloko ya ndenge na ndenge même ba couche pona bana ezali tozala besoin ba couche o semeki nanga botaki moi nanga botaki moi ça ya botaki moi ça ndeko nanga botaki mais ça la plaisir sombele ba couche ba couche ya moyo sombela moi si ande ko ba couche ba bébé ba pampers ezali au commandé soko lingi carton ya pampers oyo moni bo ya pas de souci ba carton ezali maman Nitu ako livrer ba pampers ya wana ba couche ya bana ya wana nyoso yo ko linga pa maman Nitu ezali bi bobi kama ya litalonga nzala tinyoso ezali oh mama biso sika so batini mutamusala somba ka ya muke mama ya ngoyo otinda so mutamusala somba ya muke te chez maman Eliane Nitu
la providence alimentaire. Ça sachet sucre yango. Oh, tu as 5 kg. So on peut 25 kg ezali. Then I bisi maman ni to azoteka en gros, azoteka pe en détail. Ce qui dans le but détail, oh les eza détail. Et pas dans un détail yango. Pour gros, eza na ba sac. Voilà. Oh, tu as besoin de thé. Ba thé wana oteka na ba thé eza lisusu te ba thé yango. Ba thé na biso yango yo. Olingo sombi ya munene, olingo sombi ya muke. Ya gros, koleka munene na oezali, ezala ba carton. Soko olingi en gros osombi. Maman tu namona ki oya muke wana epesa na carton na kopesa carton. Maman tu namona ki o mwa mwa epesa na carton ezali. Maman ni tasani azo sala. La providence alonga nzaka musala nga yango onde ba je na ngai. Comprendre? Tokolati bulbe. C'est la maman. Margarine, on se dit Mickey. Ah, toujours avec qui? Avec Mickey à côté. Boulben. Mickey. Non, moi qui me. Margarine. Maman, tu me dis Margarine. Et qui me dit bon, ça va beau là. Ah, on est basé nangai. Nande musala nga yango yo ko mama ni ti yango. Donc to sana ba mateka nde tobenga kango bulban. Bulban, bazo ba ndeba ozela yango. Voilà yango. Oyo eza détail. So ça a besoin ba carton. Olingi ba carton ya mine bo ba livrer yo. Olingi carton ya oyo. Olingi carton ya oyo. Nyonso ezali. Voilà. Toza vraiment na nyonso. On va ba raconter ku di bien ce tag. Ba pâte. Gros spaghetti. Oza na mo besoin yango. Ndenge eza boye. Oto simbi eza détail. En groupe ezali. Oza détail en groupe ezali. Voilà. Ngai esimba la picharo. Nenge pole bonga picharo ngai pe e bonga la picharo. Sombela mama carton picha, sombela mama bokilo carton picha, so balambi pondo, so ba chi picharo. Bazupena Thompson basane basangi si pondo komi elengi. Please. Pondo mati susu, e mati le susu sentiment. Et mati sentiment. Bon appétit déjeuner yango. Bon appétit déjeuner. Bon moni yango. Voilà. So se meli mama ben douana mateka wana so margarine. Ou ba kiseli mama esa kwa Nutella. Voilà. Elle kwa Nutella na biso. Mama sali nini? Mama lié bana balie, mama bokilo déjà sa koli na ye, ali atama bloc kitoko ya moi mikolo na suka, ali atama bloc moko ya ngebu yeleng. Ndem so to kuna na ba nini ba Nutella voilà. Yango oyo toza na ngo minene, toza na ngo ya minene koleka oyo pe ezali. Ce qui peut lier au carton nango ya mobimba okozango sans problème. Olingi pe carton ya oyo okozango pe sans problème. Oh sardine sombela mama carton ya sardine sombela famille carton ya sardine mama bokelo carton ya sardine ba sardine yango ezana ba carton tozana ba modèle 3 modèles ya sardine ezali awa ezana ba carton ezali o na simbeli bino parce que magasin ezana deux côtés o eza côté détail côté gros et ezali. Voilà. Tout est en gros, tout est en détail. La providence alimentaire. Maman il y a nit. La providence. Allons manza la mikoro nana ba koto. La vie mutolia ka bela mutokina eo. Voilà. Tout ça pe na ba savon les coques to kola na boye bien. Ba savon yango wana savon les coques. Tout ça na ce qui est jaune. Tout ça ya rose, tout ça pena ya pembe. Ba carton ezali. O ezaka ba échantillon. Ndenge na biso bino tout ça na détail, tout ça na gros. O ezaka ba échantillon. Et voilà pour le na succès bino na mbala sima na osala nini na kola kisabino. Pour moni ke na côté ba soso ko na la kisibino na noté. Wana to suki na boye. Moi moké pour na ki moi molonge na kola kisabino mais na lobeli bino pas peka ke chambre froide ezali. Chambre froide ezali o na pesi ba déjà belé bino ba bolinga ka maman ile ya nit bino ba bolinga maman ile ya nit bino ba bosi pa maman ile ya nit na basoza mutakana kotala ngate po se pa no na ngai te fanatique revolte kotala te po se pa ngai na mwana nzambe
nazala moto akanda te ngai nalingaka koseka na mesana koseka nde epesaka bonne santé mpona journal lelo nasukisi na bikaka wana me nakosala nini nakoya lisusu kotalisa bino kolakisa bino oyo bomoni te kande nalobaka sikoyo nde toza boye na Congo benganga na numero nanga benganga na WhatsApp okozwa ngai passe commande na yo so passe commande livraison à domicile tokokende kosala livraison à domicile esika oyo kotinda yo tindi moko mpo mama elia nito mama elia nito azwi biloko ake kotikela nini ake kotikela famille ake kotikela libota. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe alimeshani bana betu bosi boka matababizi.